Mbote na bino surtout baebolinga mama Elia Nitu na pesi bino mbote mingi ebwe mavimpi moko azima. Est-ce que vous allez bien? En fait, moi ça va si vous allez bien. Mbote mingi na bae nyonso bolinga mama Elia Nitu na pesi bino mbote mingi. Merci beaucoup na bino baebo disposer ata na bino pona kotala to pe pona koyokanga. Soki na bi allo bonjour bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Émission na bino yango ebani papa pour le mariage. Ensemble, suivant maman Eliane Nitu. Wabino maman Eliane Nitu na yeto sura de boyebi ki ngana bino to mesana ko sona kati ya émission na biso pona yo nde kozo talanga soki eza moko liboso kutai na ngai na saka ba émission na nga mingi sur le mariage. Alors, soko lingi kotaka ba émission na nga kende okende ko s'abonner na Eliane Nitu TV. Au fini cloche mbala ya liboso, au s'abonner, au fini susu mbala ya mibale na ngunga wana pour ki ozoka ba notification soki maman Elia Nito Sanini a publié to pe a posté émission ya sika. Merci beaucoup na ba abonné na nga nyonso. Merci pe na bino ba eboza abonné te botala kanga parce que ana musa benga maman Elia Nito na sabona te mais na taloko kaka en tout cas na pesi bino nyonso tout. Merci na bino ebele. Nayebisaki bino ke mois de novembre oyo ya nde mois ya makambo. Mois de novembre oyo eza na ba anniversaire ya ndenge na ndenge. Mois de novembre oyo ngai moko mama Elia Nitu nabotama le 28 novembre. Alors soki nzambe asungi biso mpona le 28 novembre wana ngai nakoza na live. Mutu nyonso abotama na mois de novembre akoza na possibilité ya kobenga toyembele joyeux anniversaire ou ya kosouhaiter mama Elia Nitu ou ya kosouhaiter papa na ye to mama to chéri molonga ni mutu nyonso oyo ayebi ke abotama na mois de novembre. Dieu merci, le 28 novembre est tombé un samedi, donc on a live na biso le 28 novembre na 20h pour te mais la live na biso na pour et kozala ya ba anniversaire. C'est la spécial anniversaire ya maman Eliane tout pendant mois de novembre. Alors, vu que ça moi moko ya ba anniversaire naza na bapapa na nga mibale oyo nazokende koyembela joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire na yo papa Zakari Tulomba. Papa Zakari Tulomba molongani ya bato yabe ya Zakari ya ngai ya pasi pe ya bisengo. Ye abotama le 11 novembre. Yabe ya Zakari abotamaki le combien le 6 novembre. Yabe ya Zakari bomoni aba bolingo mosusu yango ba bolingo ngo écollé et serré yabe ya na papa Zakari yango bolingo na bango écollé et puis serré. Pourquoi? Parce que yabe ya Zakari abotama le 6 novembre, papa Zakari Tulomba abotama le 11 novembre. Alors na koyembela papa Zakari Tulomba molonga na batayabeya joyeux anniversaire Nzamba telayo, happy birthday to you papa Zakari Tulomba, joyeux anniversaire papa Zakari Tulomba, joyeux anniversaire. Papa Zakari Tulomba, c'est le mari de la plus belle mamie, la mamie la plus stylée de France. Yabe ya Zakari yanga ya pasipe ya bisengo. Papa Zakari nzamba batela yo, nzamba bomba yo, abomba na molonga ye na bino, na molonga ni na yo pardon, na bana epi na bakoko nyonso tu. Mois de novembre eza vraiment mois eza kaka ba anniversaire, que les anniversaires sur les anniversaires. Nazo kende koyembela papa nanga lelo tozali le 11 novembre 2020. Le 11 novembre ezali jour date ya indépendance ya ba voisin na biso, bandeko na biso ya Angola. Na yango na koyembela papa na biso Kile, mobali ya mama Chantal Kile, bango bazaka na Irlande, précisément na Dublin, parce que papa Kile pe abotama lelo le 11 novembre, jour ya indépendance ya Angola. Lelo bandeko nanga bangolais nyonso baza ko fêter. Yango na pesi bino vraiment na en tout cas fête malamu pour na indépendance na bino ya mboka na bino Angola. Mais na Angola kuna il y a aussi une fille de ma mère, la fille de ma mère azalaka kuna komona ye Matiti l'angolaise.
Elle, c'est la fille de ma mère. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Nzamba batela yo. Papa Kile Mobali ya Maman Chantal. Joyeux anniversaire. Ouh, na beteli bino milolo ebele. Awa na émission ya Maman Elia Nitu fozaka na patience. Il faut que motema ya kokita po otala émission o bien pe o mesana na o sepela nango. Soza muto akanda okokota Mama Elia Nitu te. Il faut que muto ya esengo. Soki poza muto akanda o s'abonner. Okomi kota Mama Elia Nitu yupe okokoma muto ya esengo. Ma jumelle, ma Pauline, moi ça papa Romaine à Irlande, belle comme moi. Ma jumelle, mi moni se muko na malembe po mikolo bungi boy. Yona ngali kamnini, obungi boy poani. Ki jumelle ngonde ya boye, na lukio na koluka ma jumelle. Allo, na ozela coup de fil na yo. Mama Elia Nitu na lisolo ko sona bino lelo. Pasi pe mawa na mboka oyo poto tozo bate to suka wapi. Tozoyeba te tosuka wapi, osalisa nani, olinga nani, openda nani pembeni na yo, oboya nani pembeni na yo, nyonso kaka makambo. Eza na ndeko na biso moko ya mwasi azaka na kati ya mboka France. Ye mutu abenga po ayebisa ngai problème ne o aza nango Mama Elia Nitu. Tokimi ba problème na ba famille na biso, tobi tokende ata kote ya ba camarade, kote ya ba camarade susu ba problème. Siko tokosuka wapi? Mutu akoki ko vivre ye moko te, mutu akoki ko vanda ye moko te. Eza na ndeko na biso moko ya mwasi aza mwasi libala na kati ya ndako libala na mobali na ye pe na bana na bango. Eza susu na ndeko moko susu ya mwasi ye aza na libala te avandaka ye moko na ndako na ye. Et alors oyo avandaka oyo aza mwasi ya libala, ndeko na biso aza mwasi ya libala oyo abandi kobenga oyo azali célibataire amema ye nzela ya losambo. Ndenge tolobaka fo koganye ba âme, koganye ba mpate, ndenge maala nuzubu azalaka mama pasteur omona aza ko évangéliser de gauche à droite, aza koluka nini ba mpate, mwana na mpate, ndenge alukaka ba mpate po asa nini amema bango na kati ya église. Ata bacholanga na zanga mama mama nanga Alice Ndombele, mama Alice Ndombele. Mama nanga Alice Ndombele, mama nanga Alice Ndombele aza servante. Ye pe musane ko gagner ba âme ko mama bango wapi na ndako ya Nzambe. Ndeko na biso mwasi wana komona ye Titina avandaka na Toulouse. Ndeko na biso mwasi wana Titina, ma Titina na biso wana mwasi libala na kati ndako libala na mobali na ye. Amoni moninga o avandaka ye moko azaka isolé na mema ye losambo. Na mema ye zela losambo parce que webi munusu na ba problème. Consolateur a malamu ezalaka Yesu Masiya ende biko consoler mitema ya bana na ye. Yenda kitsaka biso mitema. Na tango pasi pe tango bisengo soko lukiye ka moninga malamu. Aboyaka mutu te. Habite Maria alikuwa azaka boye moko nasala nini na memenzela losambo. Ndeko na biso Titina azwi ndeko na biso Maria abandi ko memenzela ya prière. Maria alikuwa lovandaka yo moko yaka na ndako to vandaka to lekisaka bato na biso na ndako. Maria bandi ko ya na ndako. Maria bandi ko ya na ndako ya mama Titina. Maria soko ya na ndako ya mama Titina, mama Titina akolamba soki alambi mse Maria memana ba bol o sanini okoya lobita musulo bi kokoya te. Azo pese biloko akolia, azo pese biloko akomela, azo pese ya kolata, azo kabela moninga po asepela kina ye. Amoni moninga avandaka ye moko. Maria na bandi ko zo to ki l'église. Mama Titina bandi ko zo Maria bakendaka prière. Mama Titina memaka te, mais azoka mobali na bitoleka na pa Maria avandaka ye moko tozwa ye tokende na ye wapi losambo. Bakozwa Maria bakena ye na losambo. Basisi losambo baye bazongisi Maria na ndako na ye. U bazwi Maria baye na ndako na bavandi. Omota musu tokomi un dimanche, tokomi 23h. Mama Titina osenga mobali na ye papa kendo tika Maria. Mon papa qui est camarade sans arrière-pensée otumoka ndeko nanga mwasa bana na solitude azalaka ye moko nzoka kadi ya mpemba munene. 23h. 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 23h.
papa kenda kotika Maria. Wana mama Titi na salini atikeli na ndako. Sikoyo, nde mama Titi na atikeli na ndako tangu papa kendaka. Papa azoka maboko, akoti na kati ya mipende. Akoti na kati ya mipende. Akoti na kati ya mipende. Papa bolingo ebandi na Maria, bakomi kolingana na Maria. Papa balingana na Maria. Mama Titi na pe kuna zala ka dimanche tekele kozo Maria ko baki bazwi Maria baki prière bazongi na Maria baye na ndako. Maria soko azongi aye na ndako mama Titi na alinga okende no kite fois ta ba 22h 23h ono ko mama Titi na ko mokende papa kendo tiko kaka ngana sina lembi na ngai papa kendo tiko kaka azwi mobile tiki mobile kenda kotika Maria na ndako na ye. Muko musu mama Titi na vandi boye amona mobile azozonga na ba bolo kenda pa Maria. Bon babolo abika cité na keneki na pa Maria na retour boton na bandako tambola na leki wana na bina récupérer ba bol na yo. Matiti na moni encore normal ki ba récupérer ba bol na ye. Maria komi soko aye na ndako ya Matiti na abandi ko corriger na miso mobile na ya komika lambo kitoko te mais oyebi ki elamba ngo penza moto babanda ko abela zuka bela biloko kolia ba ko biloko komela ba pesa biloko na ba bol akomi ko corriger kolo ndako na miso mobile na ye elambo kitoko te elambo esimbio te wona sepe na ngo te o eseli akomi ko sala ba reproche moko boye akomi na ba reproche moko komi ko sala mama Titi na o aza mo seli bala na kati ya ndako abandi ko sala ba reproche abandi ko sala ba reproche na miso mobile na ye o mona sokaka Matiti na tikenga moko na lamba basi pe bazaka soki amoni mopaya ye na kati ya ndako azwi bolembo amilembisi wana na kiti abandi kotala bafiti na televizion abandi kotala bapolémique azwi cuisine atikeli mopaya azoli yango possession. Maria akomi kolamba na epai ya mama Titi na soki Maria alambi atie mpe biloko na mesa bavandi mpe mama Titi na avandi Maria avandi na mobali na bango mpe avandi baza kolia kuna baotuta na makolo na se ya mesa. Matiti na subul baninga bakata zala ta clair lokola miso Thompson na Thompson na to kalinga oneni tikala kali ezo tala ngi Matiti na kina miso Thompson te akina miso tilapia so bandio kalinga bomba na kani miso ekofi nango mais Thompson miso tikala kali ezo tala. Maria bolingo ekoti na nani na mobile bata mama Titi na Mama Titi na so bien kende église te. Mobali ya kotelema kokende kozo Maria bakende na église. Bobi bato bafungola miso ka bazala ko muta tchancha. Nini mama Titi na yete? Maria bayina mbala mama Titi na. Maria bakozonga na mobali ya mama Titi na. Mama Titi na mama moko gentil pona ye kaka yebi kitende ko na biso moko kaka tozala kana biso na awa azana ye moko. Nazoeka comme sœur na ngai nde Bible na biso aimez-vous les uns et les autres nazoeka ka ndeko na ngai ya mwasi tovanda na ye kaka apesi ye bolingo me yazongiseli moninga bokono. Maria banda kobima na mobali ya bato mama Titi na babomba jeu na bango. Maria yaka kaka na ndako akokoya pe ye moko alingo kende kaka 23h et comme habitude oka Matiti papa kendo tika yo papa kendo tika yo azo kende kotika kaye na kokende kotike azo maboko akoti na kati ya jupe babanda bolingo na bango bato baye kofungola mama Titi na miso ya banani bato église baza komona ye desini qui ne trompe pas baza komona tiens mais ndenge nini bato yo boye mama Titi na opel lalisa miso Matiti na kaninga zaka mkonsu Matiti na telemi amute makambo na moni ekomi kolekela ekomi ko dépasser ndenge nini bakomi ko yebisa ngai boye na boye Matiti na zotala Matiti na kende ka boye na ndako ya Maria ndenge zaka kende beta tour akende na ndako ya Maria boye akuti montre ya mobile na ye montre likolo ya mesa ya Maria na ndako ya Maria montre ya mobile na ekoti ya mobile. Matiti na tali montre Matiti na tali ekoti mais obiloko mobile na ngati kosa nini awa mwana ngazo keka pa mnengingo ezanga na zana se moye kutozo ataye bake na bomba montre na bomba na ekoti ezate nzoka biloko wana etikala kuna Matiti na pe subul ayebaki na yepete ke biloko wana etikala kuna ide ezate nzoka montre etikala kuna na ekoti Matiti na kanya kuna Maria biloko mobile na ngai
mokolo ntango akotikaka bimaria na yo kipe mingi yango lelo naye kobimisela yo matiti na bajara baso balingaka koloba mingi te wana balobaka mingi te wana yango naye kobimisela yo moni yo obimaka na mobali na nga banda lelo bosana mobali na nga banda lelo kotia so makolo ne pa na ngai te maria wanganaki te abandi mpe kofetela nini yango bongo mobali eboyi kasi mobali ya fidele azaka na mokili mobali ya fidele aza te yoyebi te mibali bazaka na bango bongo abandi na koswanisa moto abandaki koede ye moto aza kopesa ye biloko ya kolia moto ayambi ye lokola moninga ndeko na Toulouse lisolo oyo moto ayambi yo na ndako lokola ndeko na yo mpona nini kosala ye mabe yango naza kobenda bamama matoi batika pondu esika ya taba te botikaka mibali te oza kotika mobali parce que tosambelaka nani ayebi losambo nzambe kwa bomba mitema nani yango ayebi losambo wana bosambelaka moto bosambelaka ne soki eza aza vraimen na losambo ya solo yango naye kobenda matoi na bandeko koaprochaka mwana mwasi te surtout so aza célibataire pembeni ya mobali na yo obandi komesesa mwana mwasi na kati ya ndako boliaka ensemble bovandi na mesa ye kuna na mobali bazotutana na bango likolo na se ya mesa kuna yo ozoyeba te likolo kuna ezoningana kaka boye batutanisaka likolo nalobi mame jeni mongai dedans de moi je te fais de gros bisous komesanisa na ndako te moto aza célibataire bato mingi bazaza moninga na aza célibataire amona kovandaka bien na mobali no à tout prix azosala par tous les moyens akota na kati ya libala na bino abebisaka bola bino naza mpe kobenda matoi na bato basalaka bamoziki bato basalaka bamakelemba okomona yo ozotinda mobali na yo kende okende otikela monga mbongo alikelemba okotindaka mobali na yo akende kotika monga mpa mama alikelemba soki aza na mobali te soki mobali no aki kolinga mama alikelemba okosala nini bozala na babitude na kotikaka balesa ale pa mobali te mobali balengelaka ye mobali fo kofungolela ye misu mobali fo kozalaka toujours derrière ye na ndenge mabe te me babatelaka kaka eloko no fo batela so batete moto kobatela elo aza te batikaka mobali bitikeletikela mwanza te otikaka mobali non banglophone baba don't trust anybody, ne fais jamais confiance à quelqu'un. Attends confiance en moi ezali mais il faut toujours oza liste lokola liste ya Thompson po ata bakangi Thompson liste yoka ngi oza liste lokola liste ya Thompson n'est-ce pas matiti la angolaise lelo mpe mokolo ya indépendance kotikaka mobali na okendaka fete ye moko te so mobali alingi akende fete bokende na ye ata propose tellement papa tokebiso mibale yo tika mobali akende fete kuna na fete akende kobina na nani bakotia rumba bakotia ye oyo bolingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto bolingo nanga nalotaki na ndoto otiki mobali na yo akende fete ye moko ntango akokutana na mwasi moko na kati ya fete ya bambi bouchon ale bakobina bolingo na ngai oyo bakobina bolingo na ngai oyo nzoto etutani kuresa nini eleki lelo naza koteya bamama kotikaka mobali bitikela te bamama mingi bozala comportement moyen te napesi kaka mobali na ngai alinga kuna kende kotika kende kapata ye wana kodozaka bilamba yeba place nini yo oza kotinda mobali mibali bazaka faible ela mibali mingi babimela bakamarade ya basi na bango abimela kamarade ya mwasi na ye ni vi ni koni vielu vie singe avandi mpe kimia mpona nini yo oza bitikatika yo osolakisa mobali oke mobali na nganga confiance eleka mobali mpe soki na niveau akolakisika wana confiance makasi epane nde ere akoma atiko kosala mabe po ayebi kasa aveugle deja na bolingo no yo confiance mpenza eleka nde ere mpe basalaka mabe yango fo kozala toujours liso Thompson boyeka kofungola miso eloko na yo fo batela yango so batete moto kobatela aza te kotisana négligence te akeka nzambe akobatela te mosu tokosela nzambe makambo akende ndeka nzambe akobatela mais non nzambe akobatela yo moko mpe batela yo oza alesale otika mobali atambola ndenge alingi mobali akoyebisa yo tokende feti ngona akendaka na feti te okendake na feti wana te mpo na nini
po yo na basemeki bolobanaka te lokola eza fete ya famille okokende te po bolobanaka te na basemeki obosani ke ndenge mobali aki wana yo koza te akoprofite soit na bakamarade ya basemeki to na bakamarade ya bato kaka ya kutana bango kaka kuna esika babengi nyonso fete kotikaka mobali te église kotikaka mobali te o matanga kotikaka ye te bozaka toujours ensemble il faut pas tenter le diable hein? Diabulu kotantaka ye te kolinga otantaka diabulu te kotika mobali te mobali na yo lengela batela lukaka aza wapi oza ozoluka aza koteni na batami wapi ozoluka ye parceke badongola miso bazali bato baza bakanelaka libala no mpenza evandi mpe bazokana yo oyebi te ke mokotokozo mobali na ye akolela kosala lokola matiti na te ndenge matiti na atikaka mobali akendaka kozwa mwasi mosusu bakendaka ne priere oui ye banda kosala bi azomonaki aganye ame nzoka ame te ame aye kodétruire libala bato yo naza kokonseye na bino bamama bozotalanga botikaka bapapa bongo te kotikaka papa na feti te ata na basemeki no bolobanaka te ata boyokanaka te soki mobali akokende na feti ya famille akompagne bokende basemeki baobeto te bokende mobali ntango abimaka o kaka boye na balwazi kotika ye te bokendeka bino mibale po mobali mosusu tomona azokende na camarade amemaka te mobali azobima na camarade na ye aya baokende mpe ya camarade kotala mwasi ya camarade kuna mpe bakuti so mwasi mosusu eyale mobali asali nini ake kolinga azalaki na posa te me ntango azokende kotikaka azomonaka ye mpe asali nini boyebaki motema ya mobali soki ese eke kote mosusu mpona kozongisa yango ezaka fasile te mobali soki asali biloko ya nzungu mosusu biloko elambami na maboko mosusu soki ayoki mungu ya kitoko kuna bien assaisonné assaisonnement eleki ya yo mpo azongela kolia biloko na yo eza facile te eza difficile alors bamama boyeba kobatelaka mibali na bino eza difficile bamama so mobali abandi deja kosangisa na mutu mosusu il faut za makasi mpo vraiment o retenir ye hein? Mibali bazaza a na poto me azola mbandaka na Kishasa atonga ndako te asaka eloko te muke ka na kekini muke na kekini kina ngota do tanka azomataka na Rwasi azuka alliance na yasa nini porte mona bombi na ye tango kekini kuna bisengo ko kuna zakaka ebisengwe ngula kapela tango aza Kishasa ana makango na Kishasa kuna ayebi ke mwasi ya poto aza akangene ka munoko epuis mbala bo bazala ndeni nyonso mutu abando benga yo alo kuna ndeni po empêche yo ke yo obenga te po soki oyi kobandi kobenga yo kotomela yo soki obanda ozaka kobi tikanga mobali nanga tika abenganga tout le temps nyonso abengaka na ye nga mpenza 2 heures de temps eleka te aobenga nzoka technique akobenga ndenge wana po asala nini akangaka yo misu po yozwa moya kobenga ye te po soki obengi okozwa ye na mbeba yozalaka na poto motema mobali ezalaka na Congo epai ya mwasi ya Congo motema eza kuna mobali akendaka nyonso Kishasa akenda kosala nini atongaka pe te alingaka kotambola kokendaka Kishasa asamekaki deja mbisi ya mopongo wana asamekaki soki akuti yango bien assaisonné ayoki elenge nango ana poto na motema na Congo fo kobatela eloko nyonso babatelaka yango moi elamba nanga oyo nangati na ntango deja obami bale bonde na batela yango merci beaucoup à toi ma copine Dina Lando etongami lelo te Dina Lando banda tongi elamba oyo nataka mbala moko le na fungoli ka valise natanga bi elamba nanga oyo nasani na lata na pe nazobatela yango eloko nyonso balingaka babatelaka soki ozolinga eloko no il faut batela yango faut pesa yango valeur nango mobali batikaki ndenge wana te kotikaka mobali na yo tazwaka mwasi mwakenda kotike mema yo kende otika ye ngai nasala erreur wana yaida na ngai merci yaya ngai nasala erreur wana ngai nasalaka ngo ndenge nini
na bakande bomoi nga nasaka service traiteur mpona bamakambo ezaka ya solo nde nasaka service traiteur na nga boye nazaka na ser moko boye tobanda kosala mosala azosala na mosala na ngai parce que obi nga aza service traiteur ya providence asala mosala mo na ngai ngalaka mpe mama gentil ser wana aye kosala boye mosala o ayoki bien te ayoki malaise ayoki nzoto malamu te ser wana so place atala nga atali nga akoyoka nga mpe nayebisi bozobala nga mpe yana bakaki bambe tosala na passé yango tolingaka erattrape bato mosusu te nga nayebisi chéri fumukanda nga yebi chéri ça date ya lisolo na betela bino ezodata ata de 10 ans oui ça date de 10 ans nga yebisi fumukanda nga yebi chéri mpo nga vraimen naka makolokilo yaka mpenza moto akotambola te ngai en tout cas soki olingi nga fo oyaka mpa na nga soki ozoya mpa na nga te okoyina nga mpo natambolaka na difficulté so botuni ye nanga doctrine makenja ya dilondola koyebisa bino natambola na difficulté naka mpenza moto akotambola te bato bayebi nga nga so mitosana malamu yaka mpa na nga so oyano mpa na nga te mpa na yo nazanga badifficulté akoya vraimen natambolaka mpenza te kande nazaka bonaki mpa mange egénie mongai mpo dededa eleki tellement trop aya nakendaka yo kanga bishe kende okende otika ye kokende otika yango mpe mosika na crei wana tovanda na ville neuve la Garenne shira bato kama bana ayebola makambo nalobi mpona epesa bato baota biso mayele akama tie wana ntina crei yaki atike na crei azongi nga kutu mpe na kipe na nga te papa bato mpe yaki nango mpe problème te me ya nanga azaka na orlean yayida fungolanga miso abenga bi eli yo makambo nini osali mpo na nini parce que moto bakenda otika na crei aza na moninga nayebi ya na ngai yaida yeda na nga vanda na orlean ayebi ye moto abete yede sabi mine mwa mobali elekino aye awa aye kotika kingandi aye kotika ubeki obambela aye kotika kingandi yaye na nga zota ya fana benga eli yo tiki tatu mpo ngai mfumukanda babengaka tatu faimu na nga monipimba babengaka tatu yo tiki tatu akende kotika nini kingandi wana yo kingandi wana yebi vi na ye mbala suka kingandi wana yebi vi na ye koma nzela molai boye kolonga ville neuve la Garenne ntina crei otika mobali akende kotika yokanga ye dazoka malaise abi nalobi no ezala mbala no yasoka kosala yango lisusu te batikaka mobali bongo te liso basolaki na nzela yo yebi kosala yango lisusu te navandi bongo tchan yaida réveille nga mémoire nga loba makambo ya solo nde bomoni nga boye na bamba lokuta te nga bi yaida réveille nga mémoire donc nasali bêtise nasali bêtise natali mpe nga bi bêtise onga mamu nasalaki yango te nati bakende otiki tozali kosala nde na bino bino bien tokosala na service traiteur na nga na la providence semaine wana eleki ekomi kaka semaine mosusu ndeko na ye mosala kaka ye namoni kaka bona elo moye matinga na mutu nayebisa nga bindeko na nga en tout cas na continue sikosala na yo te mpona nini nga muna ye poto osikanda nazwi mokanda te nayebisa nanga mpe préfecture te mama naboyi na nga te me makila na nga elingi yo lisu te en tout cas naa désolé lokwa nga abomba makambo te nayebisa nga bite ya na nga yebisaki nga nde mobali nga akendaka otiko nasalaki mabe alors mpo mabe ya te en tout cas désolé na osala nao lisusu te yeda bayeli yo mwana de toute façon bato bayebi nga bayebiki na lobaka na nga loba na nga vérité masumu ya lokuta na lingaka na nga yango te na age oyo masumu ya lokuta ya perte osa baperte ya prière donc naboya ye bongo na mosala na ngai ti ça date de 10 ans biso na babeta bino ti lelo naboya na ngai mais namonaka ye topesanaka na biso mbote il s'est rien passé mais lokola bakotianga kaka pisi wana naboya ye na mosala naboya ye banda wana ndesaka yaka su te nalingi na nga te naboyi siko soki ya na nga fungolaki nga mpe misu te on ne sait jamais moko mosu mpe na nga tika mpe mosu kende otika mpo mibali ndenge baza boye ta mosu mobali ya bato wana na posa te ke atrompe yo te nini me okomonaka ata mosu mwasi bamemie kaka boye ayataki jipe ye moko azwi kaka atiliki wana mopanzi bibelu nga bibelu etikali libanda bamoni bibelu mwasi soki abi akweyisa ya kokweyisa yo mwasi soki alobi akweyisa mobali bino mo boyebi yango très bien botalanga akokweyisa alors mpo mabe ekota te il faut kosala très attention koéloigne mobali
na ba célibataire. Ko éloigner mobali na bato oyo bakoza milimo apele ngendu. Ko éloigner mobali na bato ndenge wana. Na kolemba te kosenga bino toujours pona ba orphelin. Tout ça na mois de novembre. Association Elia Nito toza ko lancer appel. Naza ko senga tintani. Kubasadilanga kubadilanga. Musalo nga na selelaka bino botika ta ba orphelin nga ba profiter na mai na bino ya komela. Ba profiter ta na soso na bino. Oya kokanisa ba orphelin apesa bango ko lia Nzambe akopambola ye. Nakanisi bona ninga malamu. Bomoni erreur oyo matiti na salaki. Ayambi moninga komelie mbanda. Botika ka ba papa te kotika mobali te. Kendo tika camarade na ngai, kendo zo camarade na ngai na ga. Ataka reza musika camarade na makolo. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Yé de nga benda ngai, réveiller nga mémoire. Aboué. Ngapela tanga. Yaza a raison. On ya obebi se ba nga pamba. Papa ba to vandi na ye. Moi ta musoke tika mutu mo sanini, Alexis bo côté o. Il est raté pour basi encore c'est dans moi rappeler si kaza kina na mukandati haya kuti pena mbali bo 1m85 ya tika pour lelo pour lelo to siki wana en tout cas merci beaucoup na bino ne surtout de bolandinga so c'est pena émission na oyo partageons na bandeko ba ibinga te boko apre ko sa nene ko yebanga parce que émission ko aider ata mutu moko na kati ya libala na ye. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu awabariki tena sana pale usaku muna nzamba ni besha ni bala betu. Bye bye.